nazo ko rappeler oyo banome oyo premier ministre oyo. Wana ezalaki déjà demande nanga pas chef de l'état. Mais yé montoyer, il faut yé bakenga déjà na solola na chef de l'état pesanga ministère ya discipline. Poto fia ko la ba homme politique. Siko ande ori ya wana des propositions ya mibale ezali ke non ministre wa kotosa ko sale la peuple te. Photo zwa ka bitoko to kende ko la ka yeka na ministère wana. Tango ko yana tongo ko tibiso kaka wana veiller. Moni muntu alali bo ya meli chika ta meli again ale abandi wo bakonome muntu tele lobi muntu mususu alie limbondo na basangisi na mayebo esalie trubatur na buto na chejare ale aye na tongo na kombo na ye mususu non muntu azalaki na agenda ya koyeba ke na konome premier ministre zaika chef de l'état coup de chapeau ye mokonde asali choix na ye muntu akoko kota na vision na ye ya le peuple d'abord ya peuple topesa ye chance totale. Mais premier ministre wana keba oeza tango akabila te so akobanda musala premier mois deuxième mois tozo talele kaka soki ameki ko sale loko ya malonga te akomuna ngai ya arbitre en personne ata soki na kena cabinet na wana kutiba swahili kaka biswahili premier ministre te Sam Lokonde wana solo kondo wangondo na kokendele wana soki asali loko ya malonga te asali 2 mois tozo mone loko te 3 mois tozo mone loko te ngai moko na kendelo na koyebisa Sam Lokonda bimana anwao Mbote bandeko balaka to kopesa félicitations et la nouveau locataire ya prémature balobi félicitations heureux travail mon amboka Jean-Michel Sam Lukonde oyo azalaki pour na biso to ebaku azalaki ancien ministre ya sport et puis lelo avant que ya mbwa comme ministre avant que comme premier ministre azalaki bongo DG na Jekamine na Bwende biso correcteur News TV bandeko nyonso tout l'équipe mobimba to pesi ba félicitations belé peto tombelier Monsala malamu parce que balobi gouvernement union sacrée de makampo liste ligola liste le bilango ba jeune discipline en action. Je suis Sama Lukonde Kienge. Je suis fils de Faustine Caputo et de Stéphane Lukonde, tous deux décédés. Je suis né à Paris un 4 août et donc j'ai fêté récemment mes 43 ans. Je suis marié et père de 3 enfants. Je dois préciser que je suis garçon unique d'une famille de 8. Donc j'ai quand même 7 sœurs autour de moi. Et donc quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, mon père a choisi de m'envoyer à l'internat pour façonner ma personnalité. Et donc c'est comme ça que j'ai passé un examen sélectif pour être admis à l'Institut technique de Mutoshi, où j'ai fini mes études secondaires. C'est ça l'option que j'avais choisie, chimie industrielle. En 2001, malheureusement mon père est décédé cette année-là, et j'ai dû rentrer. En tant que fils unique et selon la tradition africaine, je suis revenu pour reprendre le flambeau, si jamais je peux le dire ainsi, l'héritage. En 2006, je choisis finalement d'entrer en politique et je pars à Kinshasa comme député national, représentant la ville de Likasi. Et je suis parmi les plus jeunes. J'ai 29 ans à cette époque-là. Je suis le plus jeune député de cet hémicycle. Et ça me permet de découvrir la capitale, de découvrir le monde politique et tous ces rouages qui sont totalement différents d'ici au Katanga où la culture est beaucoup plus au travail, à la mine, au champ. Donc c'était pour moi une nouvelle découverte. Et par la suite, j'ai été membre fondateur d'un parti qui a fait ses preuves. Ce qui m'a permis finalement d'être pris au gouvernement. C'était le gouvernement dirigé par le Premier ministre Matata Ponyo à l'époque. Et j'ai été ministre de la Jeunesse et des Sports. C'était en 2015. Et là, je dois encore mentionner, j'avais 37 ans, j'étais le plus jeune ministre qui avait été nommé. J'ai fait un parcours de 9 mois seulement à ce moment-là et j'ai démissionné.
C'était une décision assez difficile et assez inattendue, mais c'était une décision que j'avais prise par conviction. J'ai démissionné de mon poste parce que à ce moment-là, il y avait toute une lutte sur l'alternance et le respect de la Constitution. Et c'était important pour moi, en tant que jeune, que je puisse rester dans ce en quoi je crois. Ça veut dire un État vraiment démocratique et où il y a de l'alternance. Parce que ce n'est que comme ça que je pense qu'on peut avoir des changements dans le pays. Et donc, cette démission m'a amené tout droit, finalement, dans l'opposition. Et en étant dans l'opposition, j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un, un jeune, qui était à ce moment-là une figure de proie. Et on ne pouvait pas s'imaginer encore à ce moment-là qu'il serait actuel chef. Alors, balobi soki actualité ezali tolukaka bayeba manyolaka malamu po ete toyanola yango na bango tokosala analyse na moyimboka babengi arbitre ya peuple toyambi leyo na plateau na biso arbitre na pesi yo mbote na kanga bango miyibi sama lokonde kangela ngai lunkamba lokolo yo koti wana zwa pepe foko sale ye audit toyeba mbongo nyonso azwaki ache wapi. Merci maman Rachou. Nasepeli d'abord na invitation na yo. Coup de chapeau, félicitations makasi na premier ministre Wabimi, jeune à 43 ans. Mais azana mukumba munene. Ana makambo sérieux oyo ifasa le biso. Po ngai déjà nazana iloko moko na initié depuis 2021 na population. Trop c'est trop. Ba homme politique ba ko sakana na population makasi. Na ebisi déjà population que tout royo. Premier ministre na ba ministre na so basaleli biso makambo malamu te. Photo zwa kaka bitoko na Bible na bana na banzungu. Toke ko lalela kaka ministre wana wa ko salela biso eloko te na bureau na ye. Ah. Le système asika. Kasi madame oyoka ki na ye na senga ki ministère ya discipline. Tena 18 au koma na charge. Nazo ko rappeler oyo banomé oyo premier ministre oyo. Wana ezalaki déjà demande na ngai pas chef de l'état. Mais ye montoyer, il faut ye bakenga déjà na solola na chef de l'état pesa nga ministère ya discipline. Poto fia ko la ba homme politique. Siko ande ori ya wana des propositions ya mibale ezali ke non ministre wa kotosa ko sale la peuple te. Photo zwa ka bitoko to kende ko lalela ka yeka na ministère wana. Tango ko ya na tongo ko tibiso kaka wana veiller. Ala muki na tongo ayo ko tibiso wana na bana na biso ba ko bete bichaka chaka uto ba bifunyiki ya nzungu. Tango ba ko lelele wana bana baningi basumba ba kusumba kana biro na yewana. Okumona kaka ke changement e kokota nango. Donc pour changement compte on a des disponibilités dispositions. Oh ba congolais ba yoka kana passe. Sinon pas 3 ans où na monique ba ya consommer ngo lisusu na désordre. Pour mona mutu boy ba bengi excellence wana njoka muyibi. Cravate wana zo bongisa zo lo na koyiba lelo. Asala bo zo lo ba na yibi kitoko. Vraiment. Abongisa festa bo lobi esi côté belé. Ezani siko biso to zoni. Analyse autokolka to eba penza toki bato belé penza et pesi moi polémique bato ba ko critiquer premier ministre Mokonzi Mboka bato balokanisa ki msusu Vital Kamerhe Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba lelo mi sama Jean-Michel siko bato ba ko loba za économiste te singla nginde moto économiste azala moto économiste azala moto ko en place na économiste bato balobi azali peut-être na expertise makasité expérience réalité bato mususu azali moto ya ensemble moto ya boye et comme otanga mato ki bato mususu azali soki neveu ya Paul Kagame bato mususu to pesaki faulu raison ndenga utai ko loba ke Kagame ndaza ko diriger tindeli biso mwana na ye neveu na ende ya ko mako diriger gouvernement. Ah, merci beaucoup maman Rachou na mutuna na okitoko. Na banzi ete bato ebele ba misala ki ba Félix. Ba misala ki ba Sion na double brassa. Fachi beton pona koyeba agenda tata Mokonzi. Mais muntu ayeba ka agenda tata Mokonzi azalaka te. Lokola bato mususu ba misala ki bango baza ba Félix. Yango nde bazala ko bimisa ba kombo na bango na soki ya monde de ténèbres to yebite. Moni muntu alali bo ya meli chika ta meli again ale abandi wo
bakonome muntu tele lobi muntu mususu alie limbondo limbondo na basangisi na mayebo esalie troubadour na buto na chejare ale aye na tongo na kombo na ye mususu non muntu azalaki na agenda ya koyeba ke na konome premier ministre zaika chef de l'état coup de chapeau ye mokonde asali choix na ye muntu akoko kota na vision na ye ya le peuple d'abord ya peuple to pesa ye chance totala soki bakoloba lelo pona ba économiste Lungamba azalaki ao les doyens Pepe asalini na ki économiste mama makambo mboko ekomi ya bazu ata muntu apusu ba komisie premier ministre totala na olobini bazu ata muntu apusu tu bazu mama bipupula ba komisie premier ministre pe ako diriger mboka pe kitoko ke ko kendaka ko zuele biso bato bozolo ba o ba doyen o ba professeur na ba universitaire bango nde babomi mboka ba récupérer ata muntu moko bo azawewa ba che premier ministre quand même ko tambu ça peut quand même mboka c'est vrai ça oui oui c'est pas le bas anniversaire Paul Kagame mama ngai na lobi hein makambo mboko oyo tozwaka muntu azana motema malamu bako récupérer ata yo bacho premier ministre kozala kitoko mais to pesa chance na au chef de l'état sali choix na ye to condamner na mutu te bawo bazolo babaza bato bilobela ba jaloux bazanga kate o ba koloba ke azali neve ya nani ya Kagame bawo baolo bawana to yebi ata ba famille na bango na place ba botamete mwana mobali wana aza mwana ya likasi ozolanda ngai na kotala malamu kotala ke Assemblée nationale vie mboso aza muntu ya bandundu déjà bato bandundu ba récupérer déjà eloko ya malonga soki otali lelo oyo na est ezalaki ntambwe mwamba ozomona azalaki na kati ya Sénat quand même na niveau ya Sénat wana ntambwe mwamba longwe so tali quand même lelo oyo bako sala effort quand même ke muntu azala wana azala muntu ya est pouvoir bapesaka ekolo na ekolo quand même po to sala mwa lisanga et pas ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo siko eza bongo te ezali azokoluka valeur o eza na katikati ya moto pona ko diriger mboka kitoko to pesa coup de chapeau na mwana mobali wana aza jeune aya ko salela kibu jeune te asalela nde ba valeur o eza na katikati na ye ndako sala musala kitoko alongola kenga na za mwana katanga puisque so aya na ki mwana katanga wana bato ba mibenga ke to bana katanga nde babomi katanga lelo pepe yeyo alongwao atanzela 10 mètres asalele bakatangete alibita peuple azali kolinga koyeba situation politique ya mboka e koyeba na lisusu penza te po depuis mabunda kei Sénat ezali boye place ya peuple koyeba penza te po yo zali alibita sengeli mtuna ba ya population e rara pa ina politique komi elengi bande ko bavanda kimia mboka telemaki esika moko puisque premier ministre azalaki te lokola premier ministre akomi na gouvernement na etango bako banda misala na bango nde mboka ekoko se relancer lisusu coup de chapeau na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sio na double brassa o asali effort ya kopesa biso premier ministre anto yambie na esengo to ana problème moko teni na kati ya parti na biso ya IDPS choix ya tata mo konstoko ko telemela yango te eza choix ya peuple congolais nyonso mobimba to pesa ye chance mais premier ministre wana keba o eza tango Kabila te so akobanda musala premier mois deuxième mois tozo talele kaka soki ya meki ko sale loko ya malonga te akomuna ngai ya arbitre en personne ata soki na kena cabinet na wana kuti baswahili kaka biswahili premier ministre te Sam Lokonde wana so Lokonde wangondo na kokendele wana soki asale loko malonga te asali 2 mois tozo mone loko te 3 mois tozo mone loko te ngai moko na kendele wana ko yebisa Sam Lokonde bimana anwao yo za Lokonde ya wana we ya kananu 2 mois to mone loko te fufu ezate ma ezate seko zoko kate zwa bagage na yo en plus de ça ba longola bambetu nyonso eza na primature wana po bayaye wana bakenda kolala kaka pongi yo kanisa na biro asala alipo balongola mbetu wana o pepe azala ko lalela kuna oui comment qui na suka moi et moi de la fin limite je vois bazaki belé bazolanda biso je suis Moussaou Vanessa Moussaou bazaki vraiment ebelé Hercule kuna na London City bazolanda biso moi et moi de la fin pour te libérer yo mokula lelo. Merci beaucoup madame d'abord na invitation na yo to sambela pona mboka na biso to pesa confiance na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo si on a double brassa elongo na mama Denise Nyakero mujinga wetu tetu Nzamba abatela bango apesa bango makasi bandeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akolala te
mikolo nyonso akobunda pona changement ya mboka na biso to votaki Félix te pona pasi pona continuité ya pasi to votaki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona changement to yebi ki akolala te changement eza déjà lelo azali mokonzi ya Afrique Congo ekomoko ko mais to lingi pe Congo eza l'exemplaire ya kolia mais to zala kaka batu te mabumo etobokaka mais quand même to sala confiance na tata mokonzi wa ekolo na banzi ke makambo ekozala bien na kosenga lisusu na président AI Jean-Marc Kabound wa Kabound 520 JK elongo na secrétaire général Augustin Kabuya de façon que ndenge bazali wana bato oyo bakopona bango na niveau ya parti pona kotinda bango tour oyo basale la sentiment lisusu te bakorrompre bango te basale la ba valeur uto wezali na katikati ya bato wana po ete ke peuple congolais se retrouver tala ba combattant ndenge banyokomaki biso IDPS to bundaki pona intérêt général ya ba congolais to bundaki te pona ba combattant ka bango moko te soki lelo yo intérêt wana ezali te c'est que peuple congolais ekozala makasi ndena kosenga na Augustin Kabuya na Jean-Marc tout royo faut balukele biso ba valeur weza na katikati ya batu ndebo ba travail pona intérêt ya peuple congolais. Beaucoup arbitre merci nengo dimanche invitation ya mokola lelo. En tout cas merci na bino ba bozaki vraiment ebele bolandi biso de partout dans le monde. En tout cas to komi nasuka ya émission mokola lelo boki analyse to saki na moyimboka arbitre ya peuple o wakolela ti na moya lelo ke senge na mokonza mboka pesa ya ministère ya discipline pour afia kularande batu ya okipete bande kuna biso pe ya discipline en action bango pe bakolo baki bakotika la simate bakotala lisu likola lisu na gouvernement ya union sacrée biso lobby monsala malamu na nouveau locataire ya primature papa na biso Jean-Michel Sama Lukonde alors to PC ba félicitations ebele en tout cas to kosenga na mokonza mboka en tout cas le peuple d'abord bazela qui tellement mingi ezala vraiment siko en action parce que ezali slogan te bandeko bolandi biso Rachula caramel naninga bino makasi ko baki bolanda kapenda e bandeli ti suka tambo tsara ba j'aime na sepela mingi mais surtout mingi tambo sara ba commentaire ndi wana pende pesa nga esenga ko baki tozoka bola masolo mboka na bandeko nanga merci.